Kombo na yo ilonga nanga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga nanga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga, Yesu, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga. Kombo na yo ilonga Yesu, kombo na yo solution nanga, kombo na yo solution, kombo na yo solution nanga, kombo na yo solution, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu. Kombo na yo solution, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu. Kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo esengo nanga. Kombo na yo esengo, kombo na yo esengo nanga, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, Yesu, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, Yesu. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, ton nom me donne la joie, Jésus. Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Namona yo, Yesue, namona yo, Yesue, namona yo, nasimba yo, Yesue, nasimba yo, Yesue, nasimba, na yako kanina yo, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, ngombola yesekum,
nanakokani na yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombo na Yesu kumama. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, Jésus, le roi des rois. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, Jésus, le pain de Nanakokandinayo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Alléluia, kombona Yesu kuma, Nanakokandinayo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona Yesu kum. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Sunga kokam, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Masungi nangaya, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Nabelelio, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Natongo, Alléluia, Nananaya, Alléluia, Zananaya, Zananaya, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kimbo, Alléluia, Alléluia, Zananaya, Alléluia, Zananaya, Alléluia, Zananaya, Alléluia, Zananaya, Alléluia, Nakomisio, Alléluia, Natongo, Alléluia, Nabelelio, Alléluia, Natongo, Alléluia, Kita Sala, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Mosungi Nangai, Alléluia, Zananaya, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zananaya, Alléluia, Tobelelio, Alléluia, Kita Sala, Alléluia, Zananaya, Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce matin pour l'opportunité, pour cette grâce que tu viens de nous accorder, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es digne, Seigneur. Et papa, pour un souffle de vie, au Pessinga na Tongwalelo. Papa, pour un jour de plus, au Pessinga na Tongwalelo. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous allez maintenant? Alléluia. Kolanda te pongi a Tongo, kolanda te bolengo a Tongo. Tu adoré, oyasa, asali, oyasali, komonana, oyasali, komonana te. Le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, Nzambe abomoyi nanga, Nzambe ozali kolinga ete ngai na zala, na bomoyi, na tongo, alléluia, alléluia papa, alléluia, bien-aimé, kumisa epe na bambula oyo nyonso wana okokisi wana, ebele bakomi na mbula wana te, kombo na Yesu ekumama. Kombo na Yesu esanjola mana tongo, alléluia, élevons Jésus, bénissons son Saint-Nom, Nzambe abateli biso, yango tozo kumisa ye, sanjola ye, na tongo, alléluia, Nzambe munene, Nzambe aboma, alléluia, Nzambe wakabeli biso, journée malamu, alléluia, tola muki, naza na pema, tango ke tozana na pema, to kumisa ye, Père de gloire. Je t'aime, Seigneur, et que je t'aimerai tant que je vivrai. Alléluia, toi, ma forteresse, tu es mon protecteur, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, et tu es le rocher qui me sert d'asile. Alléluia, na pambolio, na tongo, alléluia. Tu es ma haute retraite. Tant que je vivrai, j'exalterai toujours ton nom. Kombo mon santo, kombo mon kombo qui va kombo nyonso. Tango to kumisa na tongo alelo. Bien-aimé, malgré zanga yo te pona kwa adoré, asali aminene, mo bateli malam, soki abateli te, mo batela kombatela sepamba, et zali bakufite, bakoki, kokumisa ye. Alléluia, mon âme t'adore, Seigneur. Et mon âme adore l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia, tout ce qui est à moi. Alléluia, bénisse ton Saint-Nom, Seigneur.
que tout ce qui est à moi, Seigneur notre Dieu, bénisse ton Seigneur. Merci pour la tongo bala. Merci pour te jalin zambe. Merci pour te jalin zambe la bomba. Merci papa pour l'angolo oya kodenga. Et Seigneur notre Dieu, naya kobelema. Et libosona bien aimé ton le Seigneur. L'adoration attire la gloire et la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Afin que gloire ensemble et quitte. Alléluia, papa, tous à la vie sur mon côté. Que ton règne vienne, Seigneur, ce matin. Que ton règne vienne. Au régner katina bon na biso. Au régner katina mayanga di oh papa. Au régner na prière oh ya tongo oh papa. Alléluia, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire. Bénissons son Seigneur. Alléluia, sanctifions le nom de Jésus. Élevons Jésus dans nos maisons. Alléluia, papa na bandaku na biso na bomo na biso. Élevé kombo na yo. Papa na kotombo na susu nai. Eliki ananga. Ozali nzambe ya bomo nanga. Na pamboli yo papa. Na kumisi monene na yo. Na tongo alelo. Olamanso yeri. Kosala na butu alelo. Ozala tumo bateli na ngai papa. Tango bayaki ete bafi na ngai papa. Yonde mutu obundeli ngai bitumba. O misu na ngai monite. Alléluia nzambo. Umama na yo. Merci papa pour la santé madame. Tango telema na prière. Et décolanga. Et tikete. Oyeba komatisa niveau na yo ya prière. Niveau ya adoration et matin. Alléluia nzambo. Papa mo bateli madame. Alléluia, au salut du colon PC, au salut, au salut Komonana, au salut Komonana, que toute la gloire te revienne. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la splendeur, à toi l'honneur, pour des siècles et des siècles. Mon côté, combo sous spécialité, oye pesa mele biso, oye biso tobi kanango, kaka combo na iso ton nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer, et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre. Combo sous spécialité, kaka combo na yo. Tango toyeko tongo la kombo oyo na tongo alelo ndeko na ngai toyeko kota na mystère ya tongo na tongo ezali ete moma oye azali tango nde na tango yango banda koglise maloba ete papa kanisa ngai papa kota makambo na ngai papa bundela ngai papa longisa ngai papa yanola ngai papa namona situation na ngai kochange papa na tambola pe la tête haute. Alléluia papa, alléluia Seigneur notre Dieu. Etala nyonso oyo mungu na sala biso na kati ya libota etala vie na ngai papa ndeko na ngai node toyebi situation na yo alobi ete na tongo azali koya azomona motu te yango telema totelema na tongo tokombatre bolembu paresi ya tongo tokombatre yango. Alléluia loba azali wana na tongo mystère yango ezali ke yende aye atelemi sikoyo loba bien-aimé dans le Seigneur mukanda na yo ebima libala na yo ebima au nom de Jésus. A été en tant que mosali na ye atosaka asalaka pe maloba ya basali na ye basheni nyonso ekangi yo ekweya au nom de Jésus-Christ. Alléluia loboko na nzambe ebikisa yo na maladi wana omona monene na nzambe kati na bomoi na yo. Au nom puissant de Jésus, Papa te pambolio. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce au accordé biso. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Amen, acclamons le Seigneur ce matin. Toko kiko silisa, kito oya adoration te, sanke toyo kamalo banansambe, yangonde to telema, toyo kamalo banansambe, yangonde malo banansambe, esunga biso yango nde ntango tokoyoka maloba na nzambe tokotika journée na biso na maboko na nzambe epe tokoannule nyonso oyo mongolo asali na butu ya lelo tokoannule yango au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, na tongo alelo na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia et tokutani boye un jour de plus dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, ezali ngolu kote pa ina nzambe, ndenge na lobaka ngo tango nyonso ki ezali mise à jour ya nzambe, yango nde soki asali yango te yaya, yango nde ozomona ebele ki alali, alamuki te me yo na ngai tolamuki, osali shwa malamu bien-aimé dans le Seigneur, bundisa pongi, oye otelemi po ete, na tongo alelo, obondela, bien-aimé dans le Seigneur, toi adoré, na mystère ya tongo, elingi koloba tongo yende mutu azali koya koluka biso azali wana
yango de tongo to yaka na doléance na biso le reste ya tango to kota na bitumba to remercier Nzambe dans toutes les circonstances de nos vies na makambo nyonso esalemi na bomoi na biso ezala ya mabe ezala ya malamu yango de tokumisa ye. Soyons reconnaissants envers notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tozala na reconnaissance epai na Nzambe oyo natonga lelo ezali wa bino mote Philippe nazali wana bien-aimé dans le Seigneur et to adorer Nzambe et to bénir pe journée na biso mais tokoki kosilisa adoration oyo bote sans que totanga maloba na Nzambe yango de tokotanga maloba na Nzambe et tant tokotanga yango tokokondane nyonso esalemi na butu yango tolakisa bino ndenge nini baorientaka prière ya tongo oadore Nzambe na yo okosi barequête na yo e odétruire nyonso bandoto babe oloti pe otiki journée na yo na maboko na Nzambe e tozobondela pe tozoyekola yango tiki bana na yo tiki mobali na yo tiki vi na yo nyonso na maboko na Nzambe po ete ebele ya makambo tomonaka ezosalema na moi ezali basentence ese ekangama na butu na monde na bango wana yango de bien-aimé dans le Seigneur esengeli biso todevansaka bango afin que de vivre une vie heureuse. Yango des combats spirituels et kotikala kosila te délivrance ezali ke obanda kobota te okangola mabote fungwami esili obandi kobota obanda kobela obiki mais combat spirituel l'ennemi ne nous laissera pas la tâche est facile il nous combattra toujours bien-aimé dans le Seigneur yangwana bien-aimé dans le Seigneur tobondelaka tango nyonso prière ya tongo ezali prière ya kozanga te ndekolanga ezali moment moko ok présence Nzambe ezalaka penza manifeste yango kozanga te bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe maloba na bobo maloba na nguya na tonga lelo avant aussi ça le programme na biso ya tonga lelo bien-aimé dans le Seigneur il est très important yake totangaka maloba na Nzambe tongo nyonso bien-aimé dans le Seigneur ezali très important tokotanga maloba na Nzambe na mukana ya Psaume 102 verset 2 na 3 Psaume 102 verset 2 na 3 Éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand j'écris. Hâte-toi de m'exaucer. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nazali koyebisa bino ntongo nyonso ke oyo ezali mystère ya tongo na tongo toyeba ndenge nini babondelaka na tongo ndenge nini bakosaka dossier epai na nkolo na tongo elingi koloba ke awa ezali libondeli ya mutu oyo aza na pasi mutu oyo azali motema na ye kotutama yango nde azali koya na baplainte na ye azali koya na bapasi na ye liboso na Nzambe nakoselama te nakobondela Nzambe bien-aimé dans le Seigneur nakosupplier Nzambe nayebisi bino ke na Israel ti lelo ezali na mire moko babengaka yango mire ya lamentation bato bakendeke na baproblème na bango bamosusu na mire ya lamentation na Israel bamosusu bakomaka bazwi yango papier wana bakosaka ezaka na madusu bakosi mpo na bango ezali ke bakosi baplainte na bango epai na Nzambe eske motu moko aza na problème na ntongo ya lelo aza te yango nde tomema mikumba na biso epai na ye bien-aimé dans le Seigneur ndeko na ngai ntongo ezali moment ya secret ya Nzambe la Bible nous dit que etongo de moment oyo azali korenouveler bonté na ye mpona biso bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur maloba na Nzambe elobi na biso ete donc prière oyo ezali adressée directement na nkolo éternel écoute ma prière ndeko na nga esengeli ete Nzambe ayoka ba prière na yo ezali très important osoki Nzambe azali koyoka te yango okotikala kozwa
eloko te epai na ye. Na tongo alelo ndeko nanga yaka na komikitisa losambo ya tongo ezali yake toya na komikitisa nyonso epai na ye na motema na yo yango elikoloba ete losambo oyo ezali yake tu regardes tes difficultés en face. Vous allez comprendre conscience na ba problème na yo na ba difficulté na yo ya kobala ya mbongo ya santé liste yo moko mutu oyebi kokomplete oyo ayo likambo nini wana oyo ke tan mosusu oyebisa ata mutu te oyo tan mosusu oyezalaka en première position na motema oyo ayo ke nzambe na ngai mpe nabota nzambe na nga mpe nalata voile nzambe na nga ndeko na ngai yango nde nalingi te ke tolala na susi kaka ya makambo oyo mokili te oyo apeke no nzambe na nga mpe nayeba kobondela natangaka mpe biblia oluka mpe makambo spirituel ntango nzambe azomona ke tozoluka kaka tokangama kaka na makambo ya la vie yango nde azomona ke nano tocomprendre malamu te ete alobi ke aza na posa ya piété na biso ya bon nzambe na yo ozomona vie de prière na yo ozokoka susu te yaya omemango na losambo ke seigneur nabandaki kogene nazokoka susu kogene te nabandaki koprie 1 heure du temps mais écoute 15 minutes est comme lourd bien aimé dans le seigneur yango makambo mutu na mutu aya na ba plainte na ye epai na nzambe bien aimé dans le seigneur plainte na yo ezali nini na tonga lelo nini wana ozali koluka ha nzambe tata na ye mpe na mboka oyo na ye mpe nabima naki sans papier oyo papa ezali délivrance na yo tan mosusu ke olotaka kaka bafemme de nuit mari de nuit ke non seigneur bandoto mabe oyo esila ndeko na ngai toluka makambo kaka ya mokili te me toluka mpe makambo ya mboka ya lola ya royaume du ciel ya ke seigneur nalingi natambola na nzela mabe te oh éternel regarde si je suis sur la mauvaise voie conduis-moi sur la voie de l'éternité yaya zalaka mpe na posa ya makambo ya likolo po ete okende na moto te okoki nini moto akoki kozwa en échange ya ame na ye nini moto akoki kozwa na mokili ozwi makambo nyonso ezali kaka na mokili oyo soki operde ame na yo yaka mpe na plainte ya salut ya ame na yo epai na ye akosepela. Écoute ma prière, ô Éternel, que mon cri parvienne jusqu'à toi, papa. Que ganga nangai comme tu es pas inayo. Prière nangai de la makelele à pambate, mais ekomane et pas inayo, Seigneur. Ma prière à bongo, à salaka, yako fukama. Yako fukama, et salaka. Sur le plan spirituel, position idéale ya kolakisa soumission na biso epai na nzambe ya kolakisa ete yende nzambe biso tozali soumis ya humilité position wana elaka position très idéale mais tu peux aussi aller plus loin yake okoki kokende plus loin que otie mutu na yo na se ekonangai ezali très important na ba position pe ekotaka na prière nzambe atalelaka biso ntango otie mutu na yo na se esprit na yo pe etie mutu na se po ete esprit de mutu ezalaka en connexion en communion na nzambe bien aimé dans le Seigneur nyonso tosalaka na nzoto yango nde mutu ezali kopesa esprit ezala en forme ou en forme de bien aimé dans le Seigneur et que mon cri parvienne jusqu'à toi Seigneur cri nangai ekomati epai na yo ne me cache pas ta face au jour de ma détresse na batango ya pasi nangai papa kobombela ngai elongi na yo te Seigneur mais
na verset na biso oyo tozali kolobela mpo na ntongo Esaïe 64 verset 6 alobi ke soki tozali koya koluka ye te azali kobombela biso elongi, soki tozali kokangama na ye te akobombela biso elongi. Bien-aimé dans le Seigneur, ana ezali na Esaïe 64 verset 6 totangaka yango na bino ntongo nyonso ekolanga alobi nazomona kutu ata mutu te ozali kosala basusi wana kaka yo moko na se motema mais ozali kopresente yango te epai na Nzambe na losambo dans la prière. Ndeko na ngai nazolakisa bino po ete toyeba ndenge nini babondelaka kozala na susi te mais basusi wana baplainte wana yaka fukama na tongo nde ezali moment oyo ke ayambaka badossier oyo nyonso ekotaka ndenge nayebisaki bino mpona ndeko wana ndenge mpe basalaka na mur de lamentation na Jérusalem ti lelo okoki okomi ata kokoma ote date osinye ndenge bandeko wana basalaka ndeko nanga oyeke papa naza na posa ete ngai mpe na ndenge nai avec humilité aza le grand roi tokoki koya koimpose ye te na badictature na biso ya mokili te ke à tout prix ozwa non mais nakolela nyonso exemple malamu oyo napesaka bino souvent ya mama Anne akendeki mikolo nyonso wana azalaki na basusi exemple kitoko mpenza azalaki na basusi e nazobota e mosolo ndenge kutu azofinga mbanda e bato nyonso bazolobelanga mais les jours oyo akomprena makambo ndeko na ngai na ntongo ya lelo naza na posa ya motu moko acomprendre difficulté na ye acomprendre epasi na ye acomprendre préoccupation na ye nalingi te ke moto ya basusi te mais motu oyo acomprendre ke papa ngai mpe nabala motu oyo aza na détermination ya ke amona loboko na Nzambe prière oyo motu oyo azali koya korépandre baplainte na ye liboso ya Nzambe yake d'abord il faut comprendre bapasi na yo mama wana akei na ntongo mosala na Nzambe ayakuti ye ke non yo omeli masanga oye kokota na temple alobi tata yoka kotuna mongongo papa nameli te papa nalingi nakende kosala kindumba te Seigneur nalingi nasalire nzoto na ngai te ozoyoka baplainte ndenge bayoka nango na ntongo papa nalingi napesa yo lokumu ngai mpe nabala libala oyo ke epesa yo lokumu eni kutu lelo na ntongo kaka mabala baproblème eza ebele ntango susu ezali mpo na yo ndeko na nga oyebi papa maladi oyo nalingi nakufa te na maladi oyo bato mosusu bazokufa na maladi mpo baye na baplainte te liboso na Nzambe oke Seigneur salanga miracle oye koreklame miracle epai na Nzambe sembola loboko na yo pa ère de gloire miracle esalema na bomoi na nga namona ete nabima na situation oyo nabima na bablocage oyo bamosusu baza babloka bango na mokili basusu bazali ete bamamba yo ménopause na 29 ans bien-aimé dans le Seigneur cycle na yo ekatana na 23 ans ti lelo ozomona yango normal baplainte oyo bayaka nango epai na Nzambe Seigneur nzoto na ngai eza normal te papa fongola ngai papa ete cycle na ngai ezonga normal bayaka na baplainte oyo na ntongo naloba ndenge nini soki ke tolobi te wana elingaki ezala ndenge mosusu yango nde bakendeke nango dans la prière. Père de gloire, tala pasi na ngai. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse na tango oyo ke confusion ekoteli yo ozomona les bouts du tunnel te ozomona te ke mpasi oyo ekosila ti quand
Seigneur, pasi nanga. Bobino bozo kasake ebandi epa na yo. Ebandi bandaka la tala ba prophète obima. Jérémie a commis un livre mobile zaka na Bible il y a lamentation. Yo kasi ke ebandi epa na yo. Yo kasi ke paso na zaka ka yo ka. Yo la moni nzambe otikinga. Nzambe otikinga. Prophète aloba buyi. Avec Seigneur, qui passe nangai tika. Et kosi la team colonie. Na koyape na prière wana. Il y a Jérémie était pour boyoka ke ezali kaka yote. Donc comme était na concédé nangai na zo omoni ba posa wana nzote eye ke non Seigneur na komi mukolo mobali azali koyate. Banda kobelela ye Seigneur mobali nangai yaka au nom de Jésus. Libala nangai santé nanga yango na tongo tongo lamuka Taoususu avant que tu vas prier, yo so bandaki déjà. Yango tant tozo benga na ba prier na tant tozo kota na mystère proprement dit ya samedi na dimanche. Yango kozanga te yango nde oya kokota dossier na yo. Tant to komi wana bande kolanga. Bible le dit. Incline vers moi ton oreille quand j'écris, hâte-toi de m'exaucer. Papa, hâte-toi, exauce-moi. Tongo alelo nazana posa ya mutu moko oyo azali koya koluka exaucement ya prière na ye ya eyano ya losambo na ye bata kobelela yango tozobondela ntango nyonso me tosengaka exaucement te tosenga Nzambe ça mais papa réponds-moi Seigneur. Hâte-toi de m'exaucer. Yango ekomamite na Bible. Exauce, Seigneur. Tokotisaka. Ba dossier. Mais kosenga ke non siko Nzambe sala. Exauce. Et la française. Mais ko exauce ke yano Nzambe yano la. Seigneur, hâte-toi. Mais avec respect dans la prière. Que Seigneur, mais réponds-moi, Seigneur. Hâte-toi de m'exaucer en voilà que réponds-moi nalombango Seigneur. Negetole la kaye papa na mokile. Papa, naza posa bo tala tango adolescent na yo bayaka kosenga biso biloko. Tango susu azole, susu azole. Na attitude oyo mpe tozalaka nango liboso na Nzambe yango nde mutu ekodétermine exaucement na yo. Alléluia. Mais nayebi ke ozama na mayele okomikisa liboso na Nzambe tina ya exaltation ya tongo lelo ezali ke tosenga exaucement epai na Nzambe ke oye nanu ke Seigneur écoute ma prière Seigneur aza tata zwa ye considéré eloko mosusu ezozangisa biso ezali tokonsideraka ye te ke lokola tata toyaka kaka lokola Nzambe moko oyo aza soki ndenge mais considère-le comme ton père. Père, exauce-moi. Nakotanda kwa libala. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ta parole ce matin. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Papa, naye ete na tonga lelo. Écoute ma prière, Seigneur. Papa, soki na yote na nani ususu. Nani akoki kosunga ngai Seigneur soki yo te na ba difficulté na ba problème nyonso oyo etelemi liboso na nga ya ministère ya finance ya libala miracle na yo Seigneur tout est possible à toi et réponds-moi Seigneur exauce-moi Seigneur hâte-toi de m'exaucer Seigneur, on a causé la tire quand, Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Exauce-moi. Yaya toko tolobaka mento senga rate ke Nzambe exauce nga. Yango de tina ya prière ya tonga lelo ya ke Seigneur, réponds-moi. Il dit Seigneur, réponds-moi. Seigneur, agis. Na ba pasi oyo. Seigneur, na ba difficulté oyo son nango.
Alléluia. Nabanyongo onazanango Seigneur nasengi miracle na yo, hâte-toi de m'exaucer. Et dekolanga na célibat wana ba imposa yo. Alléluia. Seigneur bimisangai. Bimisangai na célibat oyo. Papa nalingi nazala une femme mariée. Nalingi nazala un homme marié. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, ton alléluia, écoute ma prière. Écoute ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, ne me cache pas ta face, ton alléluia. Alléluia. Si tu me caches ta face, je serai le plus malheureux de tous les hommes. Seigneur, je ne vais pas être le plus malheureux de tous les hommes. J'ai besoin de ta droite. Que ta droite me touche ce matin. Touche-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Exauce-moi, ô Père. Alléluia. Neko mikolo nyonso oso obondela deja mingi. Banda kosenga siko exaucement ya ba prière na yo. Exauce-moi, ô Père. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Incline vers moi ton oreille, Seigneur. Incline vers moi ton oreille, ô Père. Yokela ngai mawana tonga lelo. Ndekola ngai bondela lokola mama ana na kolela. Na maya miso ezali kobima papa. Soko opesi ngai ata moko wana. Na kopesa epe likabo epai na yo. Alléluia. Yo likabo nini oyo kopesa epai na Nzambe et toucher pe le cœur de Dieu. Namba lobi que moi sur ma kamini na zolo babo. Il faut impressionner Nzambe. Alléluia. Bien maintenant, c'est moi sur la lobi que si tu me donnes ces fils-là, na kopesa e likabo. Nzambe alobi ba pesa makabo même likabo yake apesa mwana nano monate. Peut-être moi sur nazaki moi sur aliboso la kosala bongo et touche Nzambe a pesi Samuel mais a pesa sous bana msuza alobi non a côté ka la pe mboko pamba te a kabela nga Samuel mais ko meye yaya il est le Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Mais les secrets, c'est le matin. Merci Seigneur. Et nous la exaucement papa. Na ba prière nyonso na sala na ba dépôt na nga ya ba prière nyonso papa kota na ba dépôt nyonso ya ba prière na nga. Oh ya no la ngai Seigneur. Seigneur notre Dieu, oubibisanga na ba situation nyonso confuse et difficile on a d'aller traverser. Yo te mutoloba que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Longo la ngai confusion oh na tongo lelo na zozela. Et Yanonario, Nanzozela Seigneur, et Nabima, Naba blocage, Nabima, Seigneur notre Dieu, Naba confusion, Nyosoezali, Katinabomo Langa, Nabima, Nabitumba, oh Seigneur, protégez, Bundelanga, Bitumba, Nyoso, oh Longisangai, Nakombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu l'as dit que tu as journée, n'a mis son amaboko ensemble. Alléluia. Yo de continuer, moi mobimba banda ko continuer ko senga exaucement. Ko senga exaucement. Alléluia. Aussi to bondel mingi papa réponds-nous. Alléluia. Journée na maboko na yo meli boso Seigneur onyoso kanta hasali na butu alelo bandoto na emabe onyoso misala na emabe au nom de Jésus na condamné yango na détruit yango na boyi yango. Au nom suprême de Jésus, alléluia, Père de gloire, lobo konayo, ezala, likolonanga, na journée aux Zambetata, et Père de gloire, n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, et qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée, Seigneur, d'exaucement. Et papa, journée nanga, et dans la journée, il y a exaucement.
Ya oyeboye na lokomi koseka na tambola pe la tête haute Seigneur. Namona Seigneur munene na yo kolo. Journée ya exaucement, ya ba prière na sala Nzambe tata. Depo na nga ya ba prière, kotisa ba ange na yo ba fouiller batala. Répondre ngai Seigneur. Réponds-moi Seigneur. Journée ya réponse. Alléluia. Journée ya satisfaction. Au nom puissant de Jésus. Mais na nyonso oyo kanza sali na butu alelo, na pelisi moto, na tumbi agenda na ye, na tumbi programme na ye, apa nyonso oyo kanza sali, et programme na ye pona journée alelo, et salema te, sale mukano na yonkolo, et salema, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Journée ya protection, protéger ba proche nanga, protéger bana nanga, libota nanga, protéger libota oyo pesinga, et tena kamba. Papa, une grande responsabilité au Pesinga. Milimo na bango, vi na bango, na maboko na yo. Mungu na touché bango te. Alléluia, balemba te. Et Seigneur, exauce-le. Papa, exauce bana na yo Nzambe. Tozali ko vivre Nzambe ya masapote. Peut-être tobanda ki kosenga exaucement te. Mais exauce-nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse saluer sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne la paix du cœur. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Qu'il exauce vos prières de ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tiketelo bokona Nzambe tata et touche yo na tongo alelo. A visiter yo na tongo alelo de Kolanga. Kolekisa tango na yo pamba te. Mais omona monene na Nzambe. Omona monene na Nzambe. Ke ba cri na yo, ba prière na yo ekoma tina matoi na ye. Alléluia. Aya na lombango, aya nola yo. Namona ola ta voile. Alléluia. La ta voile au nom de Jésus. Bika la maladie au nom de Jésus. Ba chaîne au nom de Jésus. Grâce à Nzambe accompagnez yo. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent au nom puissant de Jésus. Au nom de Munguna imposé yo ekweya et tout baba ici kalamoto au nom de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce matin au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons. Il est là. Il est présent. Maboko, makasi pona Yesu. Azana boma. Alléluia. Akotikayo. Ceux qui nous quittent, bien-aimés dans le Seigneur. Il est présent. Il est avec nous. Alléluia. Et qu'on a eu des alans à Kodima. Sengaka exaucement. Ton prière. Mais Sengaka, Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Et la biblique. Alléluia. Et la biblique. Dès qu'on a eu. Donc, nous sommes tous allés à Nekonanga. Du lundi au vendredi. Nangonga à 7h. Et à Bruxelles, et à Paris. Mais nous sommes samedi et dimanche. Wanandi. Et Kobanda Ngonga 5h30. Yaka et Tetokota. Na mystère Nzambe. Mais samedi à Souka la moi. Nangode Tuzana. Veillez na biso. Kobanda Ngonga 5h 6h. Kozangate. Tanto koma pembeni. Kobanda kwa annoncer ango. Yaka kape. Na la prière agressive du soir. Pourquoi nyonso. Était tout agressé par le monde éternel. Était olinga te. Akwa takaka bisoka. Nangode biso de tokoki kotike la bango. Kimia te, bandokibala na kimia, non, ce temps-là appartient au passé. Yaka, nangonga 21h, heure ya Bruxelles, pourquoi nyonso, nangonga 21h ya mukula misatu, izali kaka pona, bana oya biso, nangode kozanga te, et dekonanga, soki nano sabonate, tabone na yo, dekonanga, soki nano olaike teneti ndenge tozana tongo bo, dekonanga bolaike, bo partager, bon salava commentaire, yaya mutunyon se singel était à travailler pour ensemble, était ma bénédiction sous ba arachakango dans le service, tant vous allez conserver ensemble, on dit à Pambolio. Donc na ba chaîne, na ba réseaux sociaux, na bino, beau partager,
vidéo ya chaîne Nzambe akobosana yo te ndeko na nga. Na se awa okomona na description okomona contact ezali nyonso oza nango posa ete contacter biso okomona yango pe numéro ya compte bancaire ezali pe PayPal ezali afin que contribuer pour l'œuvre de Dieu. Nzambe akobosana yo te, akobosana bana na yo te, akobosana bana na bango te, akobosana bana ya bana na bango te, jusque la génération oyo ekoya. Ndeko na ngai tous les dimanches nangonga 17h R à Bruxelles, R à Paris et 16h R à Londres. Bien-aimés dans le Seigneur, Yaka Oyoka, Maluban ensemble, la foi ne vient pas dans la prière, et foi et Utakande Nakoyoka. Mais mon côté, Akoki ko sepeli ensemble, ce qui azana condimate, Yangode Yaka Oyoka, Ndekonangai. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que Komiana, te Komina Souka, ce qui te bossa de communiquer Moko, le bébé Zalimukolo, te Kolobelango, journée malamon, Amoutunios. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.